Mouda. Nalobaki nakolela lisusu te Michel Leli singa vraiment najiraki nakopolela ngani kola bino ya mwasi na ye kaka pona mikosala nanu mwa promotion ya notre animateur oya kangi masolo na Congo kwa na kombo ya Yannick Fundi abimisi nzembu na ye générique na ye kitoko makasi ya bwaki mama bijou dans libanga kitoko. Merci notre star. Nalingi vraiment beau découvrir notre star, notre animateur na musala kitoko oya zo sala balobi to pe sa chance na bandeko na biso. Il faut qu'on linga découvrir, il faut pas qu'on kangamaka na musique morobo, il faut qu'on découvre ka. O baza ba jeune talent, asa sala na epé musique ya malamu, a betara musique malamu, kota zali penza kanga solo, notre Yannick Fundi. Donc 667 quoi, 667 plus que Satan. Waouh, yoka titre nzembu. Donc azawana azapona biso, azo sepelisa biso, ayembi muziki na ye kitoko, tope sa ye chance, azala besoin ba producteur, azala besoin ya ba manager, azala besoin ba tubo soutenir ye. Donc notre star na kombo ya Yannick, numéro na ye ya téléphone ezali 0042 06 95 47 076. Wana na moni eza numéro ya WhatsApp ezali 0042 06 956 70 66 nasuka. Notre star azana besoin ba soutien na yo na ba soutien nanga. Notre star asali nini générique nzembu na ye kitoko na titre nango Mawana Morgue. Donc vraiment topé sa chance toute ça lito yo kaye. Mama Bijou alobi bo découvrir notre star. En tout cas, ça la musique na ye kitoko. Ozala besoin moi libanga, téléphone yangwana na pesi. Ozala besoin moi tala kaka basa ela onzembu. Contactez notre star na kombo ya Yannick. En tout cas, kozala jamais déçu parce que Mama Bijou alobi azosala musala andima mi déjà Congo mobimba poto mobimba peto nzimi ye. Tina Allemagne en tout cas et yo kali musique kitoko makasi vraiment bo consommer yango. Bo benga notre frère azab tam susu na ndenge za na akopesa bino YouTube na ye soki azanango, akopesa bino Facebook na ye, akopesa bino TikTok na ye, akopesa bino soki Instagram na ye, o nga na pesi bino za numéro na ye ya WhatsApp. Mama Bijou alobi ande musala. Donc contactez notre star, ozala jamais déçu. Mama Bijou alobi to soutenir bandeko na biso po esala ka bien. Avant boye ba wenge, batu ba soutenaka yango no boye ba wenge. Ava boye ba fali pupa batu ba soutenir ka ye yangona lelo kuma fali pupa donc to soutenir pe ba jeune talent ezala bien makasi nzamba lobi to soutenir ka pe batu. Mama Bijou lobi contacter notre star sur lingo la manager na ye azawana aza disponible. Soko lingo kende congé na Congo, adresse ezala kaka moko notre maison de passage au Mama Bijou lobi place yako berger batu. Donc tozo bengango flat, tozo bengango hotel, tozo bengango tout. Mama Bijou alobi place na biso eza danger. Eza vraiment kitoko makasi. Na priya kitoko ça séjour à bien. Na matonge na Irebu A37. Mama Bijou alobi biso nde musala. So kende na donc so kende na dans 2 mois 3 mois zonga beta lisusu tour ke okuta ndeni ekomi. Kala mi te to changer bino ba publicité parce que place na biso ekomi wow. Mama Bijou alobi to tonga kaka parce que tozo tonga kaka. Tu as la souka la 7 appartement kala minute tozo bandela lisusu ba chantier na biso na sima. Mama Bijou lobi contacter Mama Bijou zwa place na ya kola la partie ka ya $15. So ko ça la paye 3 mois au futanga $10 par mois. Mama Bijou lobi à partir à $15 on a place na ya kola la ya bien ya kitoko donc contactenga toza na ba chambre simple, toza na ba appartement eza chambre salon cuisine, toza pe na ba appartement ezali 2 chambres salon cuisine. Mama Bijou lobi ande musala, biso to sala ka musala. Merci na batu nyonso bo pesa ba numéro nangi pa batu benga Mama Bijou okozala jamais dessus au sala séjour na kitoko na primukie. Maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37 ezozela yo ndeko oyo ozotala ozo yoka ngai. Mama Bijou alobi contacter notre star, contacter pe Mama Bijou sala ba promotion za bezo ba sala promotion eloko na yo, je suis là. Maison na biso
flat na biso, flat hotel na biso na Matonge eza wana pona bino. Contactenga okozala jamais déçu na talo muke osali séjour na yo ya kitoko makasi. Merci. Mama muke, mama social, Mokonzaba mama, Yoka Fundi, ingénieur Mavi Sonore, Jenny Lubaki d'Angola ya Kabana Lubaki, Damien Yuka, patron. Bawana moke, souci na souciate, Pai leader swag. Bawana moke, souci na souciate. Betelema misiko, beteki na film Yesu. DJ Marquis Manga, terminé Momai, DJ Sexy China Rambo, prêtre Azamoko, Toma Vanga prêtre, 3 fois Nzambe. Mana moke, souci na souciate, disait mon alola. Mana moke, souci na souciate, disait mon alola. Ozolia, Ozobomba, Ozolia, Ozobomba, Ozolia, Ozobomba, Ozolia, Ozobomba. No kwa Atamwaso Mama Lekia Wanakasa. Je m'appelle Yannick Fundi, 667 plus que Satan. DJ Spark, 242 chez Kemba. Nisha, Mère Rebo, Maman na welcome. Monina Romani la belle. Voilà, Nagay. On a manqué, souci la souciate, disait mon alola. On a manqué, souci la souciate, disait mon alola. Ozolia, Ozobomba, Ozolia, Ozobomba, Ozolia, Ozobomba, Ozolia, Ozobomba. No kwa Atamwaso Yannick Lolinga Peka, Eli Idriss Moulumba, bébé harmonica 7 fois parfait Tunga Tunga, coach Chumi boutique M16, Abel Madada Nyamantaba, Joël Ndongala, Chikito Nyamantaba, Bobby Ndoussa, Misabi Soin, Célia Bouloki, les chéris, champion Katembo très fort, champion de Chris Mwanza, Chéri Tanzala, Raveli Mavinga, très fort, artiste Asma qui est Papa Nanicia, Jolie Lionzo, Sainte-Cela Mignonne, DJ Trésor Avatar, Courageux des motos, Gado Mubinga, Ebi Sergio Malanda, Eta Pasuka, Chance le gourou, très fort, DJ Appel Masqué, Sigali Mwanda, Altesse Batila, Tommy Lubaki, Maman Bichou Bito, Yabio, Yadi Bito du prêtre. Maison de passage Nabiso, maison de passage Nabiso ya Goyo, maison de passage Nabiso ezana ba climatiseur, ezali climatisé, maison de passage Nabiso ezana Matonge na Irebu A37. Maison de passage Nabiso, tozana ba appartement où ezali à 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement o ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Naona kati comme kokiko ya baba ya nayo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe
ndako na biso ezali sécurité, eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Appartement, chambre, salon, cuisine. Moni kuna toza na basali, toza na badouille, toza na nyonso tout. Congélateur, réchaud. Cuisine sur l'eau. Appartement, chambre, salon, cuisine. Cuisine na biso. Yango cuisine eza na espace ya monene. Toza na congélateur, toza na frigo, toza na micro-ondes, toza na cafetière, toza na nyonso. Donc eloko nyonso ezalaka na kati ya cuisine eza awa. Oui, appartement, chambre, salon, cuisine. Appartement, chambre, salon, cuisine. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.